L'histoire du jour. J'ai eu 3 fiancés en même temps. L'histoire du jour, c'est de Kina TV. Nazala na 3 fiancés. Pour na likambo et comme la grande sœur Nangai. Basili c'est 12 ans à fiançailles après mon bala moi si mon soso. Ngai. Irène. Na époque Nangai. Nazala qui na 3 fiancés. Tout l'histoire du jour Nadikina TV. Si c'est la première fois, abonnez-vous et surtout, n'oubliez surtout pas d'aimer et de partager l'histoire du jour. Suivez. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne autrement dit, Dikina donné Kandono Tetela Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonnez sur Dikina TV. Bienvenue à un nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille. On parle de tout et de rien. Gros coucou na sponsor officiel. Bien de Bossala Apenza qui non la championne Zala. Moi image ya kitoko, moi micro, moi nini vraiment que Dieu vous pambole. Batoto ya Congo boyo kalisolo nazala na 3 fiancés. Nazala na mibala misato, nazala na 3 proposants à cause ya passé à ndeko na ngai. O iza isolo ya Irène, azali petite sœur ya Sephora. Histoire on a beta ki lisolo, ina beta ki liboso ya 12 ans. Il y a fiançailles après mon bal à bali moi si moussous oyo Irène leki ya Sephora ndalobaka ko yana histoire na ye abi la championne to bandi pe kokola to moni oyo esalemela ki grande sœur. Je me suis décidé na biki tenga epenza na koleka na buso ba wana ti nazaki na mobali na ngana Kinshasa donc copain na ngai a otanga ki université koma ki tina licence. À part wana, il y a un garçon pe aya qui se présenter, à se présenter qui est pas oncle nangai. Ba kanga penda lo pang pas oncle nangai donc il a venu esika to fanda ka mutaye bakiti. À part mobali Angola, il y a poto pe aya qui la championne kanga ki lo pang. Donc ngai penza nazala ki na koloba maline pona boya ki buzobo esalela ki e komla ki ndeko nanga Sephora e komela ngai. Nazala na 3 proposants na gera bango kitoko mais nande ko taille la plus ya Angola po ya ande ko permettre ande ko promettre pardon mobala na ndo fanda na soyo ngape bande ko na ngai bana mama kulutu bazalaka na Luanda tango mobali Angola yaki ya moni ngai donc ya sepeli na ngai après doté ngai donc akangeli nga lopango nde na lobi na kende ko sala présentation ana et pas ya noko. Donc, il pas na biso na quartier, donc il moutaye bate pour éviter kaka ndezala yo moi so ya hôtel ici bakangela donc nga pende na zala sage na bondela noko na na solo na likambo izabuye lokola papa mso pesa kufa ki donc voilà et pesa ki nango penza likambo ko ya grafte mobali o ya Angola aye après doté ngai kete vraiment na lingio nazo konte ko bala yo zala calme basi Angola mitu likolo boyo fanda zala calme oui na fandi première année. À part wana na osolo na mobali Angola na solo pe na copain na ngai tozalaka pe o ya Kinshasa na tozalaka o ya Angola pe tozalaka moi téléphone ndenge ezalaka kaka donc to solo la kanabiso après bongo mobali pe ya kota eko ya tango wana zaki na ba 22 ans 23 ans la championne mobali moko auta Londres aye à Londres, il y a moins car il y a 1 mois. Donc, il y a penda kokuta na ba parents, ils ont penda fête munene te. Wana kuteza yende penda na komea kotie la mutema. Pourquoi? Parce que na tana bi ke nde ya lobi boye poto Angola Kinshasa, je préfère poto. Donc, il y a penda na signa ki donc présentation salima ki penda sika na fanaka. Na lukela kopena na Kinshasa moi ba problème et tout mais kopena na Kinshasa yeba ke na linga kaye. Bon, to yebite, to landa lisolo. Irène a lobby mobile à Londres, azalaki mobile à Angola, azalaki na mobile à Kinshasa à tous les jours, à chaque azalaki.
azotala azosala solana oya pesa solana oya Angola solana oya poto kaka vraiment na lingio lokola dara yo pena nde mwasi zala calme petit fansa kimia donc ko banga te donc yo faut yakaka ba côté ici kanga na zali poto sala makam na biso mobali Angola même parole mobali ya poto même parole ya Londres même parole mais fiancé nene ki chassa lokwa la nene lo côté moi pas promettre ye ebele zati ya bifoye bango kaka ke na mibali wana. Je sais pas. Mais celui qui va mesurer à Kabolingo, c'est lui qui t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, mais peut-être ma position ne peut pas confirmer mon amour. Pourquoi? Parce que je peux t'aimer, mais pas seulement dans ma parole. Ils ont acte et tout. Mais je te demande juste côté les langages. Parce que dans l'otanga, des mois pour aider, Dieu peut m'aider. Et puis voilà, donc il ne sera pas d'ici. Il y a 3 proposants. Il y a Kinshasa, il y a Angola, il y a Nini, il y a Londres. T'as un temps où il y a une année demi, il y a Poto. Ayaki penzate Kinshasa au moins 2 ans boya ya Kinshasa te mais na téléphone na yebike na zala mwasa mutu yepa yebike azala na mwasi famille na pe yebike te ya kangela mwana mwasi moko lupa nde bande kona balobi yo yaka na Angola yaka na Luanda donc yo yaka na Luanda ya kotala tala ndenge nini to sala ba donc kuna pe na Kinshasa zo wumya ne loko zo sala ezate batoto ya Congo pona okende direct nzela Luanda ezalaki banini ba barrage belé fallait na côté la nzela ya soyo donc nzela soyo na bato soki ndenge nini ndai ko se retrouver na soyo mobali wana oyo yaki ko prédoter ye tanga souci que mais ça la kasi quand même que na yo te ezala na calme moni mikolo angolais opesa te yo fanda kaka ngamoko la yebi moni kuna ozana ça va par rapport ba koto ngana bunda na so imakamno se fandi na ko benga ça na problème te nzoka ticket pour na koma pour les côtés na penza so ke belé $100 te na beti nini mutu ndenge ezala kaka oyebi camarade moko azala na ndeko afanda kana soyo na se retrouver na koma na famille wana tant na komi na famille wana la championne vraiment na obeta lisolo po ba fille baza la sage na se retrouver ngai na kati ya soyo na garçon oya ya ko prédoter ngai na lingai na makasi te ye moka monanga asepela na ngai alingi kaka freiner vie na ngai njoka garçon wana bato wana bayebaki ye c'est un homme marié na mwasi na ndako et puis na moment nga na se retrouvaki na soyo mwasi na ndako azalaki na semi na sala tout pourquoi ande ko teka na wenzi na sala tout na kenda ko kuta na ye esika teka kana wenzi a panika ndenge nini oh ireno ça depuis quand boy tu na ndenga zala ko na ndenga yaka penza ke chasse donc on n'a rien à dire donc il y a pas match il y a pas photo donc kuna zali lo kwa neti mo mutu a pousse mo boy par rapport ko na ke chasse yaka bimaka na baspe belé na kuta e penza na wenzi sika sala ka cop na ye abi vraiment bato msusu oyo na oka po ya ko freiner vie na ngai oye ko linganga po ya ko freiner vie na nga papa singa na ya ko linga yo te yo moko ye na mbongo na oya pasi oyo kangeni ngalo pango nzoko za mwasi mobali marié un homme marié na mwasi na yo azana zemi beta munoko la championne na yebisi pe na yo mondinga na yaki bo na yaki nde libala na yaki pa na yo nde na moni bo moyena zala susa wezate yo pesa nga mbongo na zonga epa na biso sino na ko ya epa ina yo na pokwa na ko yebisa mwasi na yo na ba photo yo ya ko bala ngai apanika a defela nkutu mbongo mususu ezalaki wana kana wawundi pa baninga na ye bao basekaki na zimbongo na kinda na koyebisa esika baloja ngaki na kutani na mobali yango okwa yaki kodote ngai likambo elekibo apesinga mbongo vraiment moyena ya kofanda awa eza na ngosute po ngai na yaki penza Angola pona mobali na yaki nde libala mais libala ngona kanisa kitana osala mobali surprise a osepela nzoka za na ye mobali marié ya ngwana ndeko boya ko ya ko bengisa ngai na mboka oyo irena bila champion na kanga bisaka na zonga na Kinshasa po Angola ezaki mboka pasi sanini okokoka tende na préféraki na zonga na Kinshasa na tele mobile à Londres na tele la paix ya Kinshasa tango na zongi na Kinshasa donc na investir siko na bolingo ya mobile na ngai donc ya copain na Kinshasa ndeko tanga na université na investir penza donc na zongi si makambo donc na XP na bité to zongi sa lisolo na biso yo za mobile na ngai ya kala donc vraiment to fanda to solo la pourquoi parce que nzamba yebi kaka donc nzamba yebi na kendaki kuna na komi na libala te na komi kuna na kokuta eke azana mobali marié et tout donc déception c'est déception kopena ngapi ayambi na ngai
maboka ofunga mapa lingaki ngai ana tanda mobala Londres kuna kaka donc ba colis ba téléphone moi ba 10 chef donc moko zo lingolo la mécanisme tanga osele lo kolobiki te na tia mo espoir boyeto suko ya Kinshasa to sali bolingo na biso ndenge zalaka pour fiancé na ngai apesa ki mbongo na ye famille yebaki et tout donc vraiment na kendaki kuna na nini na guest house sika zalaki ko sala misala ya libala et tout nzoka ba la championne kande nazoloba tanga yaki ko présenter pana biso azaki na problème na mwasine anda vertige wana non bakabona kina ba malamu tinda yaki ko bala ngai tinda zonga kina ye wana le temps zoluka le msusu aya ko bala nga soki ya solo soki ya lokuta nzoka isi basala kinini babongisa kina mama bana na ye azonga na ye libala ola ye bisanga tate ke te Irene o monitor na ye ko bala otozaki na problème ya mama bana ngai mais siko na mincho tozoloba boye esi na zonga na ngai libala tozonga na biso bien vraiment soki mokuta na mobali na osala nini bala na yo batoto ya Congo tona moni 2 ans 3 ans eleki malgré to sololaka mobali na nga pa ye ko silisa classe abandi ko sala kwa journalier na Vodacom ayibisinga ke no ma chérie na lingi na ko présenter tango na ya oyesa ba donc na biso vraiment la championne bato bakata na kosika yango yo mutu moko bako kanga yo pa mbala combien na bin oncle bozo akaka loko famille se be histoire ya Sephora moi pe ba boyeza te bolingi e komela ngande komela ki ya Sephora bozo akaka parce qu'on ne sait jamais ngai pe na kozala teke na zana mobali moko na zele 12 ans soke simbite te na obeta pemi na obeta je vie ezande ngwana eza appartenir na ba courage esike ko simbi bino boyamba kaka tana ko yana bango 10 boyamba kaka parce que bo moni eloko ekomela ya Sephora 12 ans ya fiancé après mobala bali na mwasi mususu botika ngai esike okende ko pesa epesi na lingite ba ko zwa copain na ye bayambi copain na ye ayaki penza lokola mobali nde mobali angola yaki nde mobali apota yaki ayaki ko présenter et tout ya Londres ba mona ye komaki neti mwa ko boite abi o mona ka mobali soka sana ba engagement téléphone ele ka sundenge zalaki te comme il faut donc comme na ba air o benga na butu téléphone kangama biloko moka ndengwa na solo na mama na solo na ba boti na bite oya Kinshasa na omona bona yebi bozwa to pesa mobali ya Irene kombo nezalaki nani mobali ya Irene kombo nezalaki naluba Mike tangwa ye basali libala prédote ba prédoté et tout makamno solo quand ndeko sala lokwa journalier na Vodacom vraiment Irene alobi la championne après quelques mois moins d'une année moi mobali oyo Mike ayai ko balangai abalangai nde na oloba bona mimiti ona zana ndaku na ya libala nana bana mibale mobali nga sala ka bien musala moka poser na Vodacom na yebi ren kolo unité donc ce qui la championne boaki kaka na 12h 1 minute ya zana ngo déjà unité lo pamba madame Vodacom madame Mike alobi oui mobali nga Mike balangai la championne tala ba aventure a mibale ya Londres avanda atika ka likola nzete esila ka bolokola mungwa téléphone ele kaka lisusu te azota courage ko boya ngate kete Irene omoni boye sala vie na yo te a changer sim a bloquer nga partout na ba réseaux sociaux ya ngola kuna zalaka mobali alibala na kenda ko kuta ye mwasi na ye na zemi na koma esika salaka ate asalaka cop na ye na wenzi apanika abitala tala mibali nde bazali albina landi histoire ya cousine ndoki ya bomeni nga libala abibo condamné mwana mwasi wana te ti mukolo ba ya ko bala zo sola na kopene pourquoi parce que mibali mingi apoto mibali mingi ba diaspora mibali ba fanda ka libanda mboka ba baby sili ba fille belé ba destiné na bango a ozeliso 5 ans 10 ans et pourtant ça na ndako mwasi na ndako yango soko zana bango mibale gérer bango zana bango misa to gérer bango pourquoi on sait jamais oya ko boya copain na yo nzoka kuna zana ya mobali ya bato tikali ko telengana biso basi tokimaka mbangu na ngonga lelo na fandi na ndako Mike na za mwasi na ye oya Londres kuna sango te mobali ya bato yangola pe kuna ya soyo sango te mobali ya bato yebisanga sikoyo soki na boya ki mobali na nga po bayaki ko kangela nga lopango ngeke ko sala nini abi mondo ndezo sala ke bato mayele pe sa biso mayele yuma zoraka mayele pa muta mayele donc voilà nga na zo mayele pa yaya na nga Sephora azela mobali 12 ans ya fiança ya pe mobali bala mwasi mususu apesa ye merci apesa na mbwa na muni ya na nga ko sile sengo na vie nga na bali na binga na oleka na nzela wana te si sajina za na bango 4 5 na ozana na bango oya ko ya yende to kokende na eti na soka
nde mobali na nga Mike étudiant na ngai azwa sala ya malamu na Vodacom ya ko honore ngai na fandi na ndaku na ye nde na oloba no boye mama abana donc madame Mike confirmé yango to kondanaka te ba mibali na bisa lelo bazotindaka bafi bazalaka na basi mibali kili pourquoi parce que akofandisa 5 ans après que obala mwasi muso alexeli autant donc biso nyonso tozalaka na baventure boza mibale misato esike kopesi pourquoi soki natalelika yo moko ya kodecevoir ngai wana eza badire ya ndeko na biso erena alobi tokondane te ndeko na biso ya mwasi alobi ke cousine ndoki ya bomeli libala abi wish akokoya kotika kaka te kope na oyo ya Kinshasa mpona oyo ya poto tomoni baventure ebele yango tozwi mwa mayele omona fille azosolola kote bazosolola pe kote on sait jamais bagarda ka ba relation on sait jamais vraiment Irène merci beaucoup pour la histoire na yo vraiment Irène a lobby alors on a 3 proposants 3 fiancés à gérer bango parce que est-ce que ko PCPC a boy ka tika o ya zana o poso ke pesi kuna ko bandela bolingo boye bana lisu nyonso wana eza batan donc yango wana ye ko pesa témoignage na ye ke bo kondana raté des fois mibali nde bazotinda bato bazala na ba fiancé mibali misato pourquoi parce que ba réaction mibali awozala no 5 ans 6 ans 7 ans fiancé après yo lisute yango wana nde sagesse esali ke ezala lolenge ezali ndenge wana na lingi bino ya trop batoto ya Congo. C'était la vôtre la championne autre m'a dit qui n'a donné kanono tete la ke mafumbe gros bisous na bao ya ngai là je vois Marie à Lusamba elobi batete la madia moyo na monima na patience donc en direct de Bunde samoni risi la bogare Bosse Bokele donc mon frérot donc là, je vois Papi Tumba là je vois Dame James Makoso de moi-même Nabino Nyon surtout Bolinga la championne enfant mystique ya linka batia diki donc ye azaka mystique. Bon, moi je vous aime bien, c'était la vôtre la championne à ton compte animal la sima. Gros bisous, bye bye.